Ma mission TV, le miroir du monde. Mais en tout cas, étape ya Kidjale Loana a reflété qu'au fin de Kabila pour se payer Sabadou, c'est qu'alors pour contredire chef de l'État. Pour chef de l'État, zo Noreye, bazo Koutana, bazo Solola. Président Félix Abi, c'est mon frère, partenaire. Yo mon idée sur la Loulamuki, Cholé, Omeli Diambozo Lobano, Bololi, messieurs. Il a quand même manqué d'éducation, un parent. Donc pendant que le président a été comme investisseur, quand un investisseur a eu le chef de l'État à Congo demande quand il arrive, toujours cabinet. Si on laisse 50 000 $, 30 000 dossier de côté. Comment on peut avancer tout pour battre la Joseph Kabila? Au monde du Congo, il y a des potes qui ont été Congo. Congo, ndela kubano senga nationalité. Mais au moins il y a un enveloppe de pas Joseph Kabila les moindre peut-être oyo zo kanisa ne ko pe ko hôpital mais il y a quand on a venu nyango na l'action immeuble ba immeuble zo bota malokola mayebo Augustin Kabuya ata mona mutuka $100 000 il y a zo salaire combien na IDPS tozala ki na wiki mais na mito tozana 10 000 combien de vies sont sauvées. Yo lobby reste à la maison pour sauver ma vie. Ok, c'est bien. Tout ça la sensibilisation. Na muto pe ayena non seulement rester à la maison, tikala nandaku, mais aye pe na contribution ayeli. Tout nae Kabila zo bloqué yo pour na action ni pourtant yo zo yibo tonga ba immeuble a bloquer raote. Si Kabila qui bloque, alors bon dima. Soit zo bloqué c'est ga bloqué pour yibada. Abayiba so ba investisseur bazo na Congo. Babane ko suka na Pullman. Na ba hôtel bazosongo pour la nini soko pesi 30 au pesi pourcentage de ce mouké $30 000 par côté pas pris être poli respectueux yo pasteur ozoba aza kunde bembe papa akunde bembe bon ba tomate on ezo ya siko za ni. Ma mission TV, le miroir du monde. Ma mission TV, chaîne en référence, mbote na bande konyoso obotala rabiso partout dans le monde, na confiance nyonso bo mesana kopesa biso na musala kitoko otolar sabino, ba actualité nyonso o eleka na mboka na biso, République démocratique du Congo. Alors lelo na ma mission TV, toroso la bino nyonso tout boyebi ke elo nyonso ezoleka na kati ya mboka na biso, maladie oyo est dérangé vraiment mokili mobimba. Lelo ekoti na kati ya RDC o déjà lelo tokomi na 109 cas o batu bazali toujours ko continuer kozwa ba maladie wana. Alors lelo tozana Junior Mpeti o azali coordonnateur ya Kabila Forever. Lelo to solane na plateau na biso ya Ma Mission TV na si bomo na ba actualité tout aya kapoto solane. Lelo pepo na mamba tozani na plateau. Nansi batu bele ba déranger pour ba moni lisusu Junior Mpeti lelo na Ma Mission TV. Bonjour mon amboka. Bonjour Ndeko Martin. Alors bonne santé, Ma Mission TV lelo to yambio. Merci pour l'invitation, santé zali bien de toye pour na sensibiliser peuple congolais. Aye ba ke maladie zali et côté libiso mais to bangate et sengeli kaka to sa ba condition oyo ya hygiène ba mesure oyo ba autorité sanitaire ba la kisibiso pour que jusque là meilleure solution d'abord c'est la prévention donc il faut d'abord qu'on se protéger kozala na ndako soki biso tozobima boezaka ka ko ba risque tozozwa pona peuple na biso to informer bandeko ba bazana ba doute ba yeba ke maladie wana effectivement ils en a Congo et esengeli to se protéger ndeng tiboye ozana masque na yo hein kolataka yango bon masque beaucoup plus pour na muto a se sentir déjà ka komi atteint au loko lata pour que ezoate mais surtout geste yango yo ozui ko sokola maboko à tout temps hein chaque 20 secondes après au sokoli mais soki maboko ezatende tozana studio boy voilà au boye au se désinfecter voilà wana sali boye ezalo ko sokoli maboko hein voilà il faut toujours comprendre ba mesure wana yaonde to lobela. Alors merci Cordon ndenge au clairci batunyo sobatela biso partout dans le monde. Lelo maladie o est dérangé mokil mobimba surtout na RDC
ekomi eloko moko vraiment ya kobanga oyo ezali kobangisa bato ebele na somme oyo déjà bato ebele na mboka bapaya basili kokufa. Alors yango moni lelo toyambi yo na plateau ya Ma Mission TV. Alors tobetana lisolo ya oyo vraiment maladi oyo déranger biso na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo. Nayebi te soki omoni yango ndenge nini évolution nango nde lelo tokomi déjà na 109 cas oyo ezali déjà kodéranger population. Bon, 109 cas, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Et puis, on a aussi des condoléances dans la famille, nous avons perdu bandeko na bango, bazapi bandeko na biso ba congolais. On a aussi mes condoléances, on a profité de Ma Mission TV. En tout cas, ça fait mal. Et c'est le moko il frappé le monde entier. Na moment où yo biso Congo et lo ka katoki ko senga peuple azwango au sérieux, à se protéger. Parce que mon biso congolais a un esprit na doute ba mususu bazotambola ba spéculation voilà malade wana eza mindele awa moyi ekobomate. En tout cas il faut tolongwa na makanisi wana tozwango au sérieux parce que soko zo négliger adversaire mon États-Unis banda ko négliger lelo aza pays oyo aza atteint makasi parce que banda ko négliger yango OK za malade yé biso to taila nzambe na biso to se protéger to mibatela to respecter les conditions hygiène 109 cas ils ont quitté parce que au kalobi to la li susu ba cas ezo bakisama vraiment le beau qu'on nzambe ezala likolo na biso et puis peuple congolais a conscience il y a que se protéger la maladie est là et ezoboma na kipe ndenge ozaki kotambola na nzela bato ebele balobi kosunga ezali malamu. Alors tout le monde na kati ya bato pe bazali kosunga bato tout le monde pe na nzela ozaki kokabolela bato bazangi babiloko pona ko mibatela kaka pona maladi o na lingi juste ko commenter kaka pona place wana bandeko tout baotala biso partout dans le monde. Non mais au moni Asbel Kabila Forever parmi les objectifs na biso majeur ezali pe koya na lisungi na bao bazozanga donc ba orphelin ba veuve ba démunis et puis il faut que ba na moki nzenga nzamba sala makambo za toujours na oya za makasi na oya za moins faible et bible zo senga na biso que ceux qui sont forts basunga ba baza ba faible donc ceux qui ont des commentaires moni que na moins 10 francs il faut na sala geste et encore que et là pour na komi komisate babili les ali je crois que toza parmi bato ya liboso ngai na association Mobimba Kabila Forever oyo to monaki déjà que maladie oyo bandi déjà ko s'annoncer depuis comment sont na 7 cas ndengai na ezalaki na niveau ya rond-point Willery pour na ko la sensibilisation pe ko kabolela peuple on a kutaki jour wana ba désinfectant soki ba bilili ezali bato ba komona ba désinfectant ba masque ko pesa bango puis ko ebisa bango ke bozo yango au sérieux tant on a bandai ko loba yango tozalaki na 7 cas ba mususu kaka ndenge ba dutaka mais en tout cas ba mususu ba comprenaki et puis na lancaki pe appel avant que tout d'abord makambo ya koma lelo ba ndenge komi ke non ba député na biso ba tout nyonso ya mbongo to lembika ba musicien ba yemba bino il est temps na moment oyo nde tozana besoin ba mbongo na bino ane sala nini ebima bosunga peuple. Vous comprenez parce que ceux qui mutu ayembi ceux qui peuple a confié au succès on dans le kumu ils ont un sens donc to lancer qui appelle wana maintenant moi ma coquine na biso association tout ça là qui geste wana to sensibiliser qui et je crois que ils ont devoir oyo biso tout na minute oyo atana moi mkoza na so moni muninga azana eloko to sala et puis eloko na kobeta 7 de matin douleur na zala qui nango plus c'est ça que malade s'annoncer na 7 cas mais batu oyo ba opérateur économique o ba tekaka biso donc c'est-à-dire tous on a besoin maladie wana et se propager mingité mais on se rendre compte que ba gel oyo na ba masque est comme cher kanda nanga vraiment jour wana ezalaki yango pour que na interpeller ba autorité ya mboka na biso partout dans le monde batu bazana besoin lo wana salema te mais comment expliquer que biso à notre niveau biloko ekosala d'abord ba biloko ba élémentaire ba gel ba masque ezala te pa mutu nyonso non tant ka ba ke virus bandi ba matisi yango eloko ezalaki na 900 francs et comme na 3900 vraiment c'était ça faisait vraiment mal na insisté qui sur yango voilà tozo talela et puis to déplorer pe to senga vraiment na excellence
eteni ba vraiment ko améliorer pe communication moni congolais en mo ba doute il faut vraiment sensibilisation et à la hauteur ba tu ba comprendre que tozana ennemi moko o azotala parti politique te azotala kitoko te elongi mabete pembe te mwindu te soki azui OK. Voilà. Alors, merci, Cordon Junior Petit, au Azali, coordonnateur, il y a Kabila Forever. Lelo ma mission TV, Tozali, Awa, na plateau, Poto, Mekempe, Kosola Makambu, o Ezali, Kole Kanaka, Sambo Kanabiso. Alors, Cordon Junior Petit, tout le monde peut, na action, o Ezali, Kosalama, tout le monde qui présence, il y a Maman Olive Lembe, au Azali, moi si à Papa Nabiso Joseph Kabila, président honoraire, il y a République démocratique du Congo, à Kenda qui na inerbe, on a soutenir ba docteur au Bazali Kosalisa, Bazena Bokonoana. Alors on a lingi au Barsara juste pour na maman Olive Lembe. Pour ba tout temps souper ba monaki, maman Olive Lembe peut sera ba théâtre, ba musicien, ba sala ba tapage, mais tout le monde peut lelo, a na inerbe pour na kosunga quand même ba docteur. Na lingi juste au clairci biso. Non, naye kutu teke to lobela nanu mais naye vraiment de kotalisa na bato kolobela oyo mama Olive Lembe Kabila azosala na mboka oyo. Vraiment il faut beta c'était. Oyebi ndeko Martin soki mutu azosala bolamu. Hein? Et loko ya simple ya kozongisela ezaka merci. Vous comprenez? Merci ezo encourager mutu oyo asali loko bien akoba na kosala yango. Ça c'est la sorcellerie. Mutu azosala ba geste ezo sunga ba vie ya batu mais batu ba vandi pona kofinga yango. Na moment où toza awa toza na besoin te que FCC cash non toza na besoin hein? Mutu na mutu gouvernement azosala ba individu nzamba pambola o ezala na affaire na yo ezala na politique sala geste sunga ba bazangi parce que na vie c'est tout à fait normal mutu nyonso te na vinde azalaka nango ndenge moko il y a toujours ba bazana ngo il y a ebele na ba msusu bazangi mais il faut osungana mais siko tala maman Olive parce que batu ba ko critiquer même si asungi mutu à théâtre donc mutu à théâtre alongo congolais pour mutu à théâtre ça c'est quelle façon mutu à théâtre on a na basina moi sina bana te moi sina na bana baza peuple congolais te baza ba congolais donc ce n'est pas ça le problème ayo qui appelle ya chef de l'état président Félix oya sengi solidarité hier en tant que maman parce que maman Olive tant banda ko sala yango azo sala boyo po bazana bokondi tout ça alongwe azo continuer c'est parce que alobaki na biso na longwe nde statut na nga ya première dame sili mais mutemo nzamba pesa ngai eza kaka ndenge na botama donc naza la première dame ou naza la première dame honoraire je reste maman Olive Lembe. Oyo atanga kikombo ya Joseph Kabila, alobi Joseph Kabila nde mutu atindie po aya kopesa. Azo continuer, hein, tika tozo sa l'émission vraiment bato ba vandaka ko finga ka ngai na TV, ça sert à rien à finga, mais nga na koya na TV na apporter un plus pe natalisa na peuple congolais o ezo salema, hein. C'est ça aussi parce que il faut bato ba comprendre na souligner avant na chuter. Toluka démocratie na mboka oyo Kabila pesa biso yango bo supporter ba fruit ya démocratie ceux qui ne commentaires le binga na komela jus ngana obinga na komela par exemple mai donc toza binemité ozo comprendre donc mutu za la libre démocratie nde yango oyo donc atanga na lobi lelo ngana zo kumisa na ngai mutu boye toza binemité ata toza na ndaku moko ou soit moi sina mobali voilà pour revenir maman Olive oyo azo sala ezo mériter to betele maboko to remercier hein yo kanti mama bobila dawa esika zali azata na $100 te azali nango n'est-ce pas mais est-ce que yo aussi depuis aux abo so yo ki non mama bobila dawa ex première dame ya président Mobutu asala 32 ans na pouvoir atindaki ata $100 na ba orphelin azangi mbongo te il faut qu'on se le dise azangi mbongo te donc bato wana bazoya ko critiquer ko lobeleza mutema mabe bato ba bénéficiaire na ba don ya mama Olive ndeko nanga bisika baza so bayoki ozolo ba mono mutema mabe bato mususu bavandi alingi peut-être akufa mais mama Olive ayena lisungi ça existe partout ba ONG et puis tant bato zo tout na mbonga zo zo mais c'est clair mobali na ye azaki président de la République ya mboka oyo aza président honoraire
n'est-ce pas? Olive Lembe a na ONG, ils ont des partenaires, biso tous na ONG te binenge fonctionnera, il y a des partenaires qui cotisent, bato ba bayaka na ba contribution. Et encore grave que ça, azana mobile, ngai déjà dans isso ezate que il faut boye bango Olive Lembe égale Joseph Kabila, Joseph Kabila égale Olive Lembe. Ça peuple il faut y barango. Ozo tant bodo tout na maman sala raté mais oui, sala raté mais mobile na banda ko sala. Ah sénateur à vie. Soki omoni na couple mobile akabeli yo c'est que moi ça ndimi. Soki omoni moi si akabeli yo ata moi ça grand frère no yeba que non mobile grand frère no ndimaki. Donc 1 plus 1 égale à 1. Ne séparez pas. Soki maman Olive a sali don eza Joseph Kabila nda sali. Si maman Olive azo sala lelo ya kopesa ta mususu musicien moko akufi kopesa famille tangu bazaki na bokonzi na ndenga bien to bando mona ngo vraiment ta bande ko sala yango. Parce que kopesa bato théâtre camion munene ya saki ya masangu saki ya loso mais lelo to komo mona maman Olive akomi ko sala ngo quelque part pe ezali ko déranger pe bato balobi moi concurrence moko ezali guerre d'esprit koto maman Denise na maman Olive Lembe mais poto ko ta polémique te to ba biso ni tout aux la bomoko poto soutenir to benga na maladie o ezana mboka na biso soki bato ba biso ngo baza ignorant nde musala nanga ya kotalisa oyo Joseph Kabila Kabange asala na mboka o na yebisa ko ndeko Martin ngai mutu akolamuka na tonga bandi koloba o nga na kofinga Kabila de 8h à 20h nga pe na kolakisa ye réalité o ko vérifier o Kabila sala de 8h à 20h na ndo lakisa ka action c'est ça la vie mutu aza saint azatezaka Yesu ndazaki saint mutu tout akozanga mwa mabena été mais Kabila asale belé maman Olive o yazo sala déjà docteur Muyemba lobi to tikala ki na 8 comprimés. Grâce à maman Olive, tu as 10 000 comprimés, ce qui veut dire 400 cures. Donc, tu as gagné. Mboka isomba ki ngote. Yo kana expliquer déjà comprendre. Hein? Donc, tu as qui na 8 cures, mais na mito tu as 10 000. Combien de vies sont sauvées? Yo lobby reste à la maison, tu sauver ma vie. OK, c'est bien. Tu as la sensibilisation. Na muto pe ayena non seulement rester à la maison, mais aille na contribution, na enveloppe pour que bateau bazo soigner, base à la peine à bonne volonté. Pour les Congolais, ça peut monter maman bé. Congolais, ça peut monter maman bé. Na soigner pété, na kende pété. Ba docteur musuna ba quartier ko benge bo boya ta ko cha au thermomètre. Mais Olive albité mbongo ya boyo et ou pas papa pour que permettre bino bo soigner bande ko na bino pé bien tozala bien. Donc, ils ont bilo pour encourager. Mais quand le Olive a bando ça la sigo, non, je t'informe. Kende na Bibwa, so ba ba ebita, ils ont un président du groupe Salon Okutu, azwa ba financement ba don ya ONG à maman Olive pendant que Joseph Kabila a na pouvoir. Président Otoro tanga kombo na été. Non, président du groupe Salon ozali nani na bosa na komona kala. Non, elombe eza ba wa siko azape na kala, mutu ana kombo ko bunganga, bob landela. Bon, école etongama, kende, il y a des écoles. Il y a un centre de référence maman Olive Lembe na Bibwa soko moni kondimate siko peuple kaka o avai na bandal non peuple aza tina loja na kole na lubefu peuple aza na bunia c'est le Congo eza munene ya mboka ya plus de 80 millions d'habitants il faut koyeba que partout ndenge oza na ba besoin na lemba na bandal ndenge pe ba besoin eza na kisenso. Donc, ce qu'on tamboli au monde, au esale mais belé, mais kino aza moins égoïste. Limbi ça parce que kino ata la rara, bas esiga yaza. Soka monika matonge za boy afingi. Aye bate que non, kuna pe na kabeka mwanga, pe plaza tala action esale maki. Donc c'est un peu ça. Olive banda ko sala ngo banda kala. Pe ako continuer ko sala tia ko kufa. Ça, soyez sûr. Joseph Kabila au pouvoir ou pas, biso de retirer la bon. Et puis eza le roi et kota biso na makila, nandenga faute. Ata kuningi bandi tala badonte zo utaka na ngambo ya biso ba kabiliste donc ezo utaka na ngambo ya FCC na ngambo ya PPRD na ngambo bato nyonso ba ndinga na Joseph Kabila na biso eza bilo mususu ba bota makana ngo et puis ozo zo ngo pe à travers leader na bino azo incarner bino ba valeur ozo comprendre azo incarner bino ba valeur mususu coronavirus et bandi biso asbel Kabila faut être bandi ko sensibiliser to sungi ba association musu pe za siko et soutenir coup peut-être pouvoir en place mais kende ata masque ya kabite oza bo bandi déjà ba campagne na binote pour na 2023 yango bozo betantolo bo aider bato belo benden po bato musu bazo aider tozo kapé bazo loba na bango te mais
tomuka na ngambu na bino FCC na ngambu na bino bato bozaka nzinga na Joseph Kabila nde bozobeta penda tolo toyede bato pona maladi oyo eza su na mboka na biso te. Ndeko Martin, avant malade, après malade, les kabilistes toyoka kaka peuple. Toza sensibilité wana. Net ngai, je te dis, naozwa kana ngai Junior Mpech, naza kabiliste par conviction, par idéologie à Joseph Kabila. Zoka. Donc, sans comment à Joseph Kabila, sans comment à Maman Olive, na sala rabaction nanga. Pe eloko liboso, pourquoi na koyi biso? Nga nazo développer kaka o Kabila tigel biso, patriotisme et souveraineté. Biloko Kabila lingi etika la libela na Congo. Nde omoni biloko wana nga na appliquer yango. Na biso ka ke bato ba finga ka biso. Mais c'est bien, yebisa nga ipe, bo tuna ka bango ndeko ko ngoyo. Bino pe association na bino bozo soutenir X. Nanu to mona te ata cash né. Hein? Il y a 2000 francs. Bopé ça, peuple. Mais tout le monde a kaka, batongo ya Kabila. Oh, bino bolo baka bazama be, mais bazo sunga. Bango bazo sunga. Pour un journaliste, bon landela. Biso tozo sala, maman kutu yana sali, papa tina enveloppe mbongo, ba chloroquine ye, hein? Biso wana lisusu poto sukisa. Ba pondu ya mama, ba tomate ya mama lonagi. Kende ozomona ke bato basala ki ntema mabe jour à confinement ba matisi biloko talo o kinte omoni ntema mabeza na mboka na biso mon frère parfois to tika nan ko kotsa même ba politicien. Comment expliquer bato ya confinement to mibati na ndako pili ezaki 500 francs muto azoteka ngona 5000 francs. Ça c'est est-ce que wana Kabila to Félix nda tindi bo matsa ba prix. Mais siko tala siko mama ya Congo mobimanga nazo menge mama Congo. Kombo na sika mama Congo. Donc à se décider lobi le roi Bolingo sala ba aventure na biloko wana. Lobi azalaki kuna. Abuki tomate, abuki pilipili, asali bandunda ba pondu. Okomona sikoyo ndenge biloko wana ata ba chebiso na confinement prier kozala kokita. Okomona yango. Biloko wana eza po akabela population ou bien atekela sou biso. Tozo place o bato bazo comprendre te bazo benga biso partout dans le monde. Balobi to moni Maman Olive akiti na bilanga na e. Abuki nyonso. Eza po akabela population ou bien akabela peuple ba sala ndenge. Non, mais azotekate quand même. Alobi yango bien que non akopé ça na peuple. Chaque naku, il faut éclaircir biso bien. Chaque naku, chaque avenir kiti, bozo mopiko pondu, bozo saki aloso, bozo masangu ou bien et rozana wenze po biso to bimisa susu mbongo to kendo sombo bendenge ni. Il faut éclaircir ba tout bien. Place wana nazana précision vraiment té, mais na iloko na ebi peuple à retenir. Objectif ya mama ezanini. Azo travail na ba mama nyoso ba tekaka wana. Ba maman wana sko mingi bakendaka bazo somba bilo mse uti ba Congo ajango peut-être na cher yé pas baki selibino siko o maman zo pesa bango par exemple yo Martin otekaka pondu na pesi yo pondu valeur ya $100 par exemple mais teka mopiko pondu na 200 ou 300 francs pour que maman wana pe a gagné quelque chose na ndenge na ye mais ekozala contraire c'est pour que to casser ba opérateur économique o ba tche ba prix na ndenge ya cher parce que kobosa na teke mama onyo sazo sala ata bilanga na ye alonaka yango teke no po ayebaki non alona yango po e servir ye aza commerçante azo luka pe ya moya rolia tango bino bozolo bazwaka mbongo wapi azwaka ngo na bilanga wana toliaka pe ba pondu na ye wana bandakala siko andima asala perte na business na ye mais apesa biso yango ba distributeur ba kosala sala yango batu bayeba déjà ba wenze nini biloko ya Maman Olive ekotekama po batu baya kosomba bango pe na moins cher po kalaté déjà batu bazokota lisusu ndako. Non ba aux informations bazala sur ba rolia pondu ya bien tomate ya bien je crois d'ailleurs o ngana yebi maman kotekela biso biloko wana te ça c'est sûr. Donc peut-être moi ba moya ba déplacement au coûter loko etekama 1000 francs ba tchelo on a 100 francs pour que faciliter. Je n'ai pas de précision wana nazo estimer parce que nga za porte-parole ya maman te pona na yeba soki ezalo fele ou pas mais nazo zala na conviction que maman a se mobiliser azo biloko na ye acha na disposition ya peuple congolais. Peut-être que vous allez fele, peut-être bakotia ngo moyena vraiment peut-être 100 francs 200 francs pour que esunga bato yo bakosala musala wana ba maman maraîchère. Donc c'est un peu ça mais tokoyeba pona sike kotekama Kalamingité, il y aura toujours information na ba canal officiel au Maman Gocha
ekoyeba na ke voilà azoteka azokabola ngo ndaku pa ndaku ou bien bokende na wenze boye bosomba nini mais lobi bato bakotaki ofele bazwaki yango ofele wana déjà ba distributeur bazwi biloko wana ofele tozozela sikoyo nde peut-être ba distributeur na ba loba boteka ngo mupiko na 100 francs voilà ils bon. Alors merci Cordon Junior Petit vraiment tozana ma mission TV. Alors question mususu ezali bandeko bazo se déranger balobi na ba mboka lokola ba Nigeria ba moni déjà ba milliardaire na bango oyo ba bimisi mbongo na bango moko na banque pona kotonga ba hôpital kotonga ba place ebele pona bato bazana ba maladie oyo. Alors Joseph Kabila na Congo na biso azali muto moko azali na mbongo ebele otoko benga pe milliardaire na mboka na biso. Est-ce que na maladie nyonso bokono ezubiso na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo eloko ni ya malonga o Joseph Kabila telemi pour asela pe peuple congolais. Eza question moko malamu. Bon, koloba milliardaire, wana yo journaliste ndo koloba na ebite soki aza milliardaire, mais aza na makoki, aza ki président na biso honoraire, mais yango na zoloba na oti que banda kala foko yeba ngo ba pondu ya mama olive wana ba tomate nyonso biso to liaka. Yepe a contribuer c'est-à-dire eza business na mais bazo casser yango ba kabango ofele na peuple. C'est déjà Joseph Kabila. Il faut boyer barango que quand vous voyez oh, maman olive tout ça, non, c'est égal Joseph Kabila ndé aza ko sala yango. De deux, est-ce que dans le moment tozotala net na ka il faut que luka koyeba bato yo baza atteint et si ka kotia bango ezate ou comment mboka mususu en tout cas ngai ka yo lobi à Nigeria c'est le gouvernement ya Nigeria ndé ezuba disposition mais na okité hein selon deux ozolo ba ke eza individu moko a lobi na tongi pour na kaka boy non parce que eba na ite ke malade roya malade beti biso tout le là li kofi moko brisque personne ne savait que koya pour que tous ba mesure alors pour le moment ba hôpitaux ezo ya mbabatu o bazana so to moni ke to comme na kamoko boy ya suka o chaque pays a demande nango neti tant Joseph Kabila tinde enveloppe na e na ba personnel soignant na INRB, c'est-à-dire que demande des alakinde wana ceux qui le demandent yé nanzela Joseph Kabila to ayoki que na minute oyo et si ka rotia bandeko na ngai virus ezate soyez sûr que Joseph Kabila a reçu la geste il a retrouvé et si kanini batu ba kozala mais lokola demande ya liboso oyo se présenta qui ezana nous que non ba ki ezate yango ba chlorose. Ma mission TV, le miroir du monde. Rémunéré, au bazo touché ça vraiment consistant et bon on refoute bango ezate ba personnel wana ezate asali nini atinda enveloppe mais puis montant enveloppe ango pour na mboka na biso koma soko tie 2 millions 1 million ezate mais to yeba pepo Joseph Kabila aza mutu munene déjà na kati ya mboka na biso to yeba ta monter ngo ezalaki combien o batindi na enveloppe et déranger pe bato baza ba maladie na ba bokono ekozwa bato. Oui, eloko nyonso il faut ebandaka d'abord na conception et puis na respect na confiance au pesa na mutu. Docteur Muyembe c'est un grand docteur, il a gagné Ebola. Vous comprenez? Il y a koki koloba na o demande na ngeza par exemple bosunganga na 5 millions de dollars pour que na yeba ko prendre soin ba personnel base à la motiver to travailler to suki seloko. Tant yo pesier yango etikali eloko ke yo zota la résultat bima. Mais quand il y a na TV koloba to pesa ki docteur Muyembe autant eza lokola bozana confiance na été pour peuple mobimbe ko makotie la emisu ozomona et puis par respect oki koloba yango te mais au moins yeba yango ka enveloppe ozo pas Joseph Kabila eza moindre te peut-être oyo ozo kanzane ko pe ko ton hôpital mais ceux qui demandent lobi tozane na besoin ba futa badu parce que au-delà de tout ceux mutu azo futa ma bien aza encourager parce que obinde to sala ta be mission bo eza ba risque malade ça mais biso toyi siko ba tout peut pas soigner bazana basi na bango ah te comment yo tu vas laisser ma maison on a dit confiné yo zo que soigner ba tumsusu et puis non zo soigner o okipe ozwa donc ba toana ba zo senga vraiment ba zo ata 3 fois au ba touchaka alors le 3 fois na nde Muyembe peut-être amona que toza na ngote to sengi recours na Joseph Kabila pe atindi yango monta et banité to bateli docteur Muyembe toza confiance na e azu enveloppe ceux qui besoin à peuple les abino boza ba chaîne minene ba mission TV bokoloba ata la peuple azo senga iloko boy Joseph Kabila toujours na mawana ya rosal
Tant que tu as collé la bateau, tu as collé n'engeni. Bozé la calamine, tu bon mon agréable bidon réseau qui t'a pris. Ok, bipété au fêlé. Maman Olive à Rosalayango, Joseph Kabila P à Rosalayango. Alors, merci vraiment, Maman Olive Osalango, Joseph Kabila P Osalango, Nenge, Cordon Junior P Tiaouti, Koklersi Batou, Nenge, Joseph Kabila a pesi enveloppe pour aider vraiment ba docteur Nabiso, Oyo Bazali Kosunga, Bato Bazali Nabokono, ya maladie Oyo, Ezali Ko déranger Biso, na monde Mobimba. Alors, lelo, question moko pour toza déjà ko kitaona, pour na tout na yo, il faut tout tant na présence na yo, tozo mo na pe, tant sous présence ya bato bazaka ndinga na Joseph Kabila ozali moko na bango. Alors lelo zolo ba matro FCC bozali ko bloquer makambo nyonso na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo. Joseph Kabila toujours azali ka koloba maloba ne yango ezali ko salama na lingio clairci biso po tokomi déjà na suka émission na biso. Merci ndeko Martin. Question question moko to lemba ko répondre d'autant plus que batomité mama BP chaque jour bayaka toujours au betabiso mabanga kochu bambeli kolobaka non FCC zo bloqué Joseph Kabila zo bloqué non ndeko Martin na koyebisa yo caméra ezwanga très bien eza bilili etikala na ba YouTube bandeko tout bisika boza o poto kisasa partout bo retenir lo na ina loba omoni mboka o Congo toza na intérêt biso tout ya kobatela Joseph Kabila. Omoni Congo bato poto ba notika poto bazozonga Congo kovanda. Congo oyo mundela kobana osenga nationalité. Et ekosalema sous la vision politique de Joseph Kabila Kabange. Asengi bokanga ba image peuple congolais boko kanisa ngai après d'ici 2035, hein? En 2035, yo kozala okufa tenga pe na kokufa tenza mobate la biso to kosala sko émission o comprendre. Joseph Kabila a envoyé Nzambe pour na mboko ekende liboso. Ndeko Martin, mutu te akosa ke Kabila souci na eza peuple mo na pas souci. Mais ce que ezala ki bongo na lobi to kende to zonga. To kotinda Joseph Kabila ngo kotinda enveloppe soigner batunde ni. Akoka pe kovana na ina kinga kati. Est-ce qu'elle est obligée à contribuer ce qu'elle est congolais est-ce que maman Olive est obligée à sala nyonso sala obi batu msusu akoma de vie ezo ke na suka mais ba soin ba ju charge pas maman ba école bana babanda kotanga na gratuité depuis Joseph Kabila na betaka sete ne loko wana ezate pona contredire mandat ya président Félix parce que le président Félix a ça la continuité à état c'est ce qui est normal. Moi, je cite et des villages, le Sankourou, allez-y à Lodja, Bobenga na Kole, Botuna, Bakoye Bisoke, non, Bana Babanda Kotanga Ofele, depuis longtemps. Mais Batoubaye Barangote. Alors, pour nous répondre à la question na Oana, que Joseph Kabila, FCC, toujours bloqué, président Félix, non, c'est faux. Mais après, c'est une révélation. Batou O, bazo bloqué, l'action, il y a gouvernement, FCC cash, en tout cas, majorité. Donc, tout le bazane na cash bazana cash bazana cash bazana FCC nazo démontrer yango awa to band exemple ya programme ya 100 jours ya chef de l'État. Est-ce que okoki ko imaginer que na programme ya 100 jours wana tango ebandi d'abord gouvernement FCC cash ezalaki te donc makambo tout ezalaki centré na cabinet ya chef de l'État. Quand on voit le cabinet du chef de l'État, le directeur du cabinet, M. Vital Kamerhe, Moutazo géré, il y avait un coordonnateur, il y a 100 jours, il y a saut de mouton, il s'appelle Nicolas Kazadi Aza, conseiller spécial, il y a président Félix. Yépe, ayaki ko démentir, rabi non, ngana zaki kunate. Bon, tout na sikoyo, mbongo ya saut de mouton, et kenda na poche ya nani. Na banda ubeta sete banda kala. Mbongo so de mouton ekenda na poche ya nani parce que misala ya ngwana au peuple azozela obinenge ba nyokoli peuple na mbouteille tozo souffrir po okoma centre ville wa ozo sala 3 heures na nzela mais sikoyo bozo mona tango to ko nana bloqué est-ce que FCC ça na kadita c'est le cabinet du chef c'est là où mbongo et pesa melaki de kuna ba transaction tout
yo koyoka ata kombo ya mutu ya kabiliste nini oyoki na makambo lelo ezoloba matro balobi Vital Kamerhe na Joseph Kabila bazana na communication ya bien, Félix Tshisekedi na Joseph Kabila bazana na communication ya bien. Tant que tout le monde a déjà Vital Kamerhe, c'est que tu ebi que côté moko déjà boy communication et les cara na Joseph tika na expliquer peuple non clair ba yebake tant on a lobi cash nda zo bloqué avec ba élément tozo na ba TV awa to sunga peuple à comprendre il faut longola fanatisme na makambo nga na za ekolo boy na za so tozo mema makambo na ki fanatisme ko simba te ozo comprendre faut pas ko défendre mbongo ya saut de mouton et zalaki na FCC na cash te mbongo wana FCC na cash na no salema kité 100 jours et salemi mbongo eleki na cabinet mbongo ke wapi ba se justifier misale salemité ministre ya finance alekaki aloba non voilà na pesa ki otambo muta peso 70%. Il faut avoir une réalisation. Même à 50%, bon, on a complété. Mais on a pesi on bon, on a moni musalade. Mon frère, baso de mouton est comme que moi misala ka tant basu interpellation calamité. Mais ti sikoyo, tu éviter bon les gandeni. Donc blocage à liboso ya ngwana. Au monde ko les 100 jours et ça là, 100 jours maloba ya mokonzi et bimi lo kola lokuta, misale comité na juin. Mais ala quand de programme ya 100 jours. To fêter na décembre on a baso de mouton. Déjà ba tozo bloquer bangwana. Premièrement, Soko Landeli, ministre de l'économie, avant, combien de biloko mataki talo. Attends, on a biso Joseph Kabila, on a chaque temps, on a papa. Prix oyo Kabila tika ya biloko. Et mati to comprendre da. Kabila tika ka ba prix wana da. Donc biloko nyonso tika la na prix so Kabila tika ke loko na 200 francs et comme na 800 francs. Et ministère ni nezo gérer makambwana ministre de l'économie elle est de l'UDPS madame Akazia otuna ce secteur nao ezo tambola malamuté c'est que blocage à chef de l'état ezo te pas na bango moko to kende lisusu lelo bozo lela ba ministère o communication eza bienté communication eza na ministère non il faut peuple ayeba ministère de communication il faut pas ko sa peuple de pour apparemment so mutu alinga ko sa bolembo ngoboko sa ministère de communication na cash. Si on peut donner quelques exemples. La même mende zalaki batu bakufi dizia lobide yo lingia ko salokuter na lobi boye peuple il faut yebe sika blocage zo uta ah bino bolobi que non bango mo bato UDPS ba lobi nini ministère de communication ezo simbate non oza journaliste ozo tambola yango nazo talisa économie biloko mati eza FCC poso kazalaki ministre ya FCC je te dis batu banga ba loba Kabila zo tinda ya matsa ba prix poto ina président Félix. Or que Félix na Kabila baza na coalition baza en bon terme. Bato baza na sende ba luka basa la président Félix mabe. Nde nazo tali suka ka exemple oyo muta maela ko comprendre nga esika otala. To kesiko na éducation. Esika jusque là président Félix bato ba betele maboko parce que gratuité bandaka na Joseph Kabila na quelques provinces et latinzo automobile. Ministère wana eza géré par un kabiliste Willy Bakonga. Donc bobete la biso na maboko. Pour coalition il faut peuple ayeba. Tozo diriger ensemble mais muta na responsabilité na. Ozo yoka. Toke na ministère ya défense. Oyo ezo chapeauter eza le roi secteur na ende eza makambu ya armée non? OK. Armée na biso yango ane bandi go bengana ba ADF et gagner bitumba. Eza échec te, eza réussite. Mais si ko nana zo coordonner ministère wana ya défense, c'est le FCC de Joseph Kabila. Donc gratuité, mabakambo wana tout, biso ne to kende nango. Mais tala ce qu'on appelle sur des exemples. Il y a ba ministère où eza na ngamu na bango ya cash. Économie, peuple azol de lanzala, biloko zo matakata. Maman wana zo bata osalani. To kende na saut de mouton, ba détourner ba mbongo, mon frère, ba lia ba mbongo. Pour preuve, yebi sangai, Jean-Marc Kaboun, musala na liboso ya vie. Eza kozala vice-président de l'Assemblée nationale. Atonga ba immeuble na moins de une année kene na venu Mandradel na Kingabwa na base kuna. Ba immeuble bota malwa mayebe. Obika tango mbonga 100 jours ebimi nde ba immeuble wana bande. Il faut bosala ka ba investigation bo bisa peuple. Nde na senga na base ya UDPS. Bande rona ngai. Bozaki na sia mo ibino tout. Lelo ba komo finga bino ba voyou. Lelo ba komo benga bino ke boliaka mbwa. Papa bozo tourna te ba obe loko bango ba sala les années j'ai ya UDPS ya bande ko na cash mingezani koleka na TV kokosa Kabila a bloqué mais ce qu'on a ofungo la base mayele tunaye Kabila zo bloqué yo pona ba action nini pourtant yo zo yibo tonga ba immeuble
a bloqué. Si Kabila qui bloque, alors bon dima. Soit ils ont bloqué, c'est bloqué pour y battre. Donc Kabila a autorisé bango. Il y a quand on a venu nyangwe na l'action immeuble. Ba immeuble les autres malorola mayebu. Augustin Kabouya ota mona mutuka $100,000. Hier azwa salaire combien na IDPS? Aka CG à IDPS. Parti au pouvoir une année à Pamba. Les militants souffrent. Donc on a ça bato IDPS. Bato nyonso a cash peuple congolais. Bako sabinote. Omoni Kabila avant na kingakati avandi calme. Asenga na bato nyonso. Et là on a beta c'est aller servir la nation. Soki mutu atosi président Félix te au ministre, je te dis Kabila Ipsa Tshisekedi, mutu ato sauter longola. Donc Bic Rouge ya chef de l'État pour mandat ou ekende na puissance. Et pour mandat ou ekende na puissance, Bic Rouge ya chef de l'État, il faut banda na cabinet na e. Hein? Stylo rouge, donc Bic Rouge ndenge chef yemo lobaki, stylo rouge. Donc il faut banda na cabinet abanda kwa senir yango. Immeuble les obota malwa mayebo bozo tonga so que za banque les kana TV lobi omoni ndekwana lobai toto tonga ba immeuble na defaki na banque tondi mabango mituka ba cher ba otambo nango siko bazo ko sa base na pokwa ke Kabila ndazo bloquer mais pendant que base ngo o retourne te me vie Kabila o bloquer mais yo palais aux alaka locataire yo zalaka ka na ndako mo boyo comme na ba immeuble na moyen nini Janine Mabunda ku du président de l'Assemblée nationale na no moni tika tonga so ezali to romona te yo lobika na ngamba baninga poto bike même ba boshab ba te belé bazalaki ba matata ponyo lelo ba tonga pe ba université banda kwa kanda batongi botika tana temps mutu oyebinga na ko boya te soki Martin Enga sala musala na efuti atongi c'est bon mais je te dis hein quand soki mutu ayibi so détourner c'est simple facile à voir pour comprendre exact détournement misala ya so de mutu ezaki bloqué pourquoi c'est que bon on est côté quelque part si autant kaka misala ya so de mutu bloqué ba immeuble bando mata donc nazo senga na batu baye bayango biso tozo bloqué te bato bazo bloqué za bango tala lelo ba conseiller chef de l'état et puis obi ba okokene na nyango ebisika tu ya bambiance mituka na bango staff kolia komela bosa elokote ba investisseur so ba ye so chef de l'état to cabinet ne landanga ba yeba so ba investisseur bazoya na Congo ba banda ko suka na Pullman na ba hotel bazo songo ebi pona nini so ko pesi 30 au pesi pourcentage te so muke $30,000 ba ko zo pas présidenté donc pendant que le président so kende ko luka ba investisseur kozonga ne au investisseur a yepa o kaki chef de l'état ya Congo asengi demande na biso quand il arrive toujours cabinet si on laisse $50,000, $30,000, dossier ne cote. Comment vous avancer? Mbongo saut de mouton, vous détournez. Donc, on dit que Mokengeli, école Mokengeli, pour ba réhabiliter, ba senga $3 millions. Et est-ce que vraiment l'école on est à $3 millions? Mais vous allez mentir le peuple que Kabila. Non, Kabila a vendu. Vous avez pouvoir, vous travailler. Et nazo beta c'était na bande ko mingo bazoleka na TV mikoloyo. Ba mususu soit disant ba pasteur na ebité ba église nini na ebité ba pasteur ya ba église nini non aventurier mukuna ye kutu na coronavirus yango nani gili bon même joyeux oui le monsieur to kende nanu obi soka zo luka musala non ngana niveau na ngai papa ngana za membre ya FCC tu nazo ça no émission parce que na considérer aux jeunes frères nanga na cause sera baissé na ba niveau moko moi je n'insulte pas et puis mon colomonte na ngai président Félix j'ai le droit de les soutenir mandat o eza ya FCC cash ceux qui t'ont réussir ensemble ceux qui t'ont échoué ensemble est-ce que vous comprenez donc mutu soko zo luka musala na yo okanisi ke fona finga Kabila bokomisi politique le roi qui s'encarna les éléments et belé bon regretter. Si vous pensez que Kofinga Kabila nde sala ke ba chao musala o kalamingte no lukano comme ambassadeur non a kozwate o pourquoi kozwate bato IDPS na sekaka bango mingi le chef de l'état il n'est pas le chef de l'UDPS il est le président de tous les Congolais est-ce que vous comprenez sikoyo aza na coalition pe na respect mutuel na prédécesseur na Ndeko na Joseph Kabila yemoko lobakango c'est mon frère c'est un partenaire mais yo mwana ozo manquer respect na camarade à papa na yo c'est aux enfants rebelles pourquoi papa pe alobela bango pourquoi finga camarade na ngai voilà yango nazo bisao erreur bazo sala
Bango bazo kanisa que président Félix aza président UDPS. Baza na président na bango AI, Jean-Marc Kaboun na statut za la raté. Baye bango que président Félix soit bêta bango kara aboya ki koya stade. C'est parce que Alex bango que naza président na binoté. Je suis le président de tous les Congolais. Si ko tango yozo lukozo musala pour ofinga ka chef de l'État honoré Joseph Kabila, muto il faut la honorer. Ba loi ya mboka epesi le kumu. Et si le président Félix Tshisekedi azol mona que mon est dangereux pour ngape lobi na kokoma président honoré, il faut pas retenir ngo. Président Félix akufa na pouvoir te. Ata sali 2 mandats, ata 3 akolongwa. Donc à cause na besoin azala pe honorer, respecter. Sikoyo bato wana nazo beta CT, je vois dans des émissions oh maman Olive aza kunde bembe papa. Kunde bembe. Muto azana pasi. Obi pasi yo zalaka so muto akufeli. Matanga ba charge wana nyonso aye ko sunga. Eza mabe biso toza ba bantu. Biso toza ba bantu. Eza kozala impoli mutu o leka na TV et puis na titre pasteur. Faut pas ko tiaka ba titre kaza pasteur. Un pasteur doit prêcher l'évangile, être poli, respectueux. Yo pasteur ozo aza kunde bembe. Papa, akunde bembe bo. Ba tomate wana ezo ya siko eza nini? Eza kunde bembe. Ba chloroquine eza nini? Ba hôpital les autres tonga mezani. Katam so lobelo na sens que alors mikolo ba kangi pe église na sens non il y a ndenga parti politique. Non, ba yambaka une émission ba komaka toujours kombo na ewana pasteur, il n'est pas pasteur. Hein? Aluka ndenge nini ba tchai mo musala. Obi ba militant IDPS ba comprendre que il faut ko leka TV ko finga mi pona ko luka mo cop. Pour bazo kiper bango te. Ba chef na bango ba tonga ba immeuble mo bazo tikala ka bongo. Il faut flatter, il faut insulter. Mais nazo pesa bango ils a danger parce que président Félix aza maele. Ce n'est pas normal. Hier, à Zobenga Kabila, frère, partenaire, yo militaire UDPS au finga Joseph Kabila. Nazota la moussou le roi chaud la zolo Kabila za bololé mais vraiment il y a un problème dans le cerveau. Hein? Ozobenga bololé muto yo chef na yo président parti na yo azobenga frère ami partenaire. Mais il y a un problème dans la tête et puis je doute ba moussou ba na ba carte UDPS mingi ba loka na ba émission. Sérieux, nga ezo sala ngasko. Parfois, nous avons éduqué bango. Baye bayango ke biso ngai na ofinga jamais président Félix parce que Kabila lobi bona discours à souka. Soutenez-le comme vous m'avez soutenu. Vous comprenez? Ngai soki na ko dénoncer mabe, eza po sunga président Félix alongola bato bazo sala mabe to aibisa bango bo sala isusu boité. Vous comprenez? Mais ko leka na TV, ko loba yo kanzi ke tozo mona te. Tambo tonga ba immeuble on ezaki bo yibi tozo mona. Toko interpeller bino ke botika kotonga ba immeuble boto sa ba texte ya parti na bino bosunga ba militant na bino bosala musala peuple aleka Kabila tika banzela ba passerelle bino bolobi boto sala saut de mouton c'est bon mais toi accompagner bobandi koyiba Willy Bakonga wana azo accompagner programme chef de l'état gratuité 5 sur 5 au moni ba vidéo zo tambola ba militant moko IDPS ba betela Willy Bakonga maboko mais ba betela pe ministre de la communication maboko. Merci. Au lieu de réclamer Mende. Donc je vais chuter pour dire na bandeko na ngawana na talaka emingi omi bengi pasteur d'ailleurs encore so omi bengi pasteur il faut vraiment la sabiso nzela ya malamu et comme soanga ba pasteur ba comme lokola ba voyou lokola ba aventurier de l'autre côté c'est mukuna tiango ata initiative moko te ba pasteur que to fuka mato sambia au contraire batu bazo chômer bango ba pasteur ba bandi ko senga mabonza en ligne to ko peso mabonza biso confinement. Hein? Biso confinement. Moussa les ato singanga dim na kofuta ndengeni. O mona ba résultat ba pasteur. Mususu kuna koleka na TV na ba émission kalaming te na koma bo. Soki ozo mona ke olingo défendre le président Félix leka na TV loba tala makambo sali talabo. Mais tant ozo leka na TV Kabila bono sale lokote. Pe bokozwa misala wana te. Soko ozo zela ba peso musala parce que il faut na fingi Joseph Kabila ozoyangote. Sinon, c'est que il y a contradiction. Le président Félix Tshisekedi a ondimate que yo banda ko finga muto yé azo pesa honneur. Parce que lobby pe président Félix a comme président honoraire, muto akoya pe il faut honorer. C'est ça le problème. Sinon, kolobaka Kabila salani ni botu na bango yeba yango banzelo zo tambola lelo. Eza Kabila nda tongi yango. Na pesa ka suka wana. Boulevard Triomphal et boulevard Lumumba. C'est le plus grand et le plus long boulevard en Afrique centrale. Yoka siko mundela tika ngona deux bandes aller moko retour moko. Kabila ya tongi abaki 3 boy tokoma na 4 aller 4 retour. Est-ce que vous comprenez?
tant aux oya na triomphal ezalaka bongo te limité wana ezalaka bongo te passerelle wana to anomona on a poto lelo mona poto pe aye aromata yango donc beaucoup a été fait na moment ya Joseph Kabila na minute tous en coalition oyo ko salema tozo souhaiter président Félix a travaillé bien mais UDPS a lo na bassesse wana j'insiste ceux qui mutu le roi Gili aza pasteur et si ka otala émission oyo moi je n'insulte pas puis mon éducation mutu ko nga pas finga mais en tout cas étape ya kijale lo wana ya ko flatter ko finga Kabila pour CPI Sabadou c'est qu'alors beau contredire chef de l'état pour chef de l'état zo honorer bazo kutana bazo solo là président Félix Abi c'est mon frère partenaire yo mon IDP sous la muki chole au meli diambozo lo bano bolole messieurs c'est ils a quand même manque d'éducation un parent muto yo ba loi ya mboke pesier sénateur à vie ba biso mususu ba papa na biso na yo peut-être muto olanda ngo finga Kabila papa na kufa kuta ko koma poste na de nzambe na tombola ka muto na 29 va ko koma président ezali panango ba te merci donc vraiment na sengle bandeko na ngai wana mibali na tele des émissions na bango moi je n'ai pas le temps mais ba mizongisa bolobela ba action ya fachi monguna bolekisa temps boloba ke facha salibo c'est ce qui est important moninga na kana TV koloba o Kabila sala ya malamu mais na tsengi bango batika musala bazoka ngona kofinga te sinon to kosenga vraiment que non président muto wana zo musala te po et la coalition dans tous les cas avant ba nommer yo ba liste les autres avant ba nomination ne ya papa il y a des propositions matin te o boité donc kombo na yo ko longwa poser un poli ozo finga président Joseph Kabila oyo amemelio démocratie batu ba voter te ba ko voter na tango Kabila oyo epesi constitution oyo UDPS boyaka na kala lelo constitution nande congolais nyo sokoma ko batama la constitution dit ceci matin il faut bolobela rango et puis conseil pona yo je te prie ben émission sous na ngokinde te pourquoi manque à professionnalisme. Un journaliste n'a pas de parti pris. Si vous avez un journaliste, vous avez carte na CC au Sopao. Au moins, un journaliste va accompagner, à commenter. Non, journaliste c'est tout dans la question à répondre. Peuple n'a jugé, sur un nazo cosa, tout nazo cosa. Voilà, merci beaucoup pour l'invitation. Partout dans le monde, bakoko benga yo pona Asbel, ba marampe belé au salaire. Non, merci. Plus 243 81 58 71 942. Plus 243 81 58 71 942. Voilà numéro ya Asbel. Soko koma, soki suggestion. Voilà, et puis soko mono zubi sauté, bengande ko Martin à répondre. C'est un peu ça. Donc, merci. To batela, to mi batela, ko bimara soko moneza urgent, to mi batela, malade des ali, to zongo sérieux. Ba o ba finga biso pe to ana besoin denga na salaki moi geste na nga o kabola moi masque, yo pe leka kabola botika ka ko loba loba et puis na beta CT ndeko. Omoni ngai naza kabili c'était pona o luka 100 francs. Nzamba sunganga na bundaka na mutoki na nga, to ko mikumisa te. Donc wa yebi ngai naza na identité et puis batumsu na mona oyo boendenge nini ba msusu ba ko sepso makambo o aza congolais je suis congolais 100% ko leka yo mto vande sikoza. Merci. Alors merci wana ezalaki cordon Junior Petit o azali coordonnateur ya Kabila Forever o vraiment a soutenaka Joseph Kabila 100% na façon nyonso. Lelo ma mission TV to yambie na plateau na biso poto sola maeuti koleka ya mama Olive Lembe ndenge apesi ba docteur na biso inerbe a motiver bango ndenge zu na babilanga pona koteka na moins cher ndenge pe makambo Joseph Kabila azali kosala na enveloppe au Joseph Kabila atindi po ba batela vraiment bato bazan bokono na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo bato bazala brancher lobby sous bokomona ba action ba dom sous se repesa malobi. Merci vraiment na Voldi au Azaki na sima caméra. Merci na Derrick, merci na Delix Arlo au vraiment tous ensemble na ma mission TV. Merci Botika Malam na ma mission TV, chaîne à référence. Merci. Ma mission TV, le miroir du monde.